gens qui ont déjà eu les indépendances. Ceux qui ont ligné dans la bonne somme, et ils ont un manque au basili que vous avez et puis surtout ligné au sala local à Bango. Genèse 4 verset 3 à 7. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Merci Père béni pour ta parole. Et maintenant toi Esprit éternel, t'emparer de nous, parler par nous, et par ton peuple. Rendre la parole vivifiante, vivante, pour la gloire du Père, nous Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous avons vu le vendredi, prenant cette écriture, nous avons dit que nous parlons sur un petit titre que nous appelons « Fais comme ton frère ». Vendredi, on avait vu comment Caïn et Abel s'étaient allés pour adorer. Et on a vu que Dieu a porté son regard favorable sur l'offrande d'Abel. Parce que là il y avait un cri de mort. Dieu voulait que la mort soit payée comme rançon pour le péché. Nous avons vu que la manière dont Dieu a agi une fois, il doit agir de la même manière pour toujours. Ou s'il change de manière, c'est que la première fois il s'était trompé. Mais Dieu ne se trompe jamais. S'il a donné l'indépendance à quelqu'un sur une certaine base, quiconque vient sur la même base et reçoit son indépendance. Si jamais un homme vient à Dieu et reçoit le salut, la base sur laquelle Dieu l'a accepté, ça doit être accepté sur cette base chaque fois. Si quelqu'un vient à Dieu pour recevoir sa guérison, et Dieu l'accepte et le guérit sur une certaine base, la personne suivante qui viendra sur la même base, Dieu la guérira. Et chaque personne qui viendra sur la même base, Dieu la guérira toujours. Parce que Dieu ne se trompe pas, ses voies sont parfaites. Voilà pourquoi je vais relire encore Jérémie 6:16. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Donc, vous n'avez pas à fabriquer votre nouvelle voie. Je vais prendre la voie comprise
ceux qui ont été libérés. Dans la marque de la bête de 61, Frère Branham dit ceci. Au point 21, au point 70. Il dit, mais rappelez-vous, Dieu a dit à Caïn, adore comme ton frère et tu agiras bien. Mais il n'a pas voulu le faire. C'est le cas aujourd'hui. Ils ne veulent pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Ils veulent simplement fréquenter l'église et adorer comme l'église dit. Adorer ce que Dieu a dit d'adorer. Jésus a dit, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est vrai. Mettez l'esprit et la parole ensemble. Amen. Et si l'esprit est dans la parole, la parole se manifestera. Amen. C'est exactement cela. Et quand Dieu a parlé à Caïn, Dieu lui a dit, va simplement là et adore comme ton frère. N'apporte pas de fruits. Apporte un agneau. Agenouille-toi ici et adore comme ton frère. Tu agiras bien. Fais comme ton frère et tu seras en ordre. Nous allons voir des frères qui ont fait certaines choses et qui ont accédé à la présence de Dieu. Et nous allons essayer de faire comme eux. Parce que leur foi est une foi que Dieu a déjà agréée. Amen. Fais comme ton frère et tu feras bien. Et tu seras en ordre. Nous avons vu le vendredi, Dieu a dit à Caïn, je n'ai rien contre toi. Dieu aimait Caïn. Si seulement tu peux faire comme ton frère, je te recevrai, je te bénirai, parce que j'ai déjà agréé cette foi. Même si tu n'es pas de ma lignée, parce que vous savez, Dieu lui il est lié à sa parole. Comme il a dit, demandez, vous recevrez. Un jour, les témoins ont dit, nous allons voir si cet homme est fidèle à sa parole. Ils ont dit, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux. Toi, tu as dit, demandez, vous recevrez. Jésus n'a pas dit non, comme vous êtes des témoins, je ne vous réponds pas. Il s'est souvenu qu'il a dit, demandez et vous recevrez. Et les démons ont demandé et Jésus leur a accordé l'objet de leur requête. Parce que la voie que Dieu a déjà tracée, Dieu ne se répand pas de ses voies. La voie que Dieu a déjà agréée, Dieu l'agrée pour toujours. Ce matin, je vais essayer de parler de la présence de Dieu et des choses qui se passent dans la présence de Dieu. Quand on prêche un message, il intitule l'arche, un type de Christ. Avec moi, je commence le message. L'indépendance commence. 150 à 150 ans. Remarquez quand il est entré, la verge d'Aaron a été aussi placée là-dedans et elle a bourgeonné. Une vieille verge qui était morte. Une canne. Un bâton.
Pas plus que ce morceau de bois que vous voyez ici. Donc toute la vie s'en était allée. Un morceau de bois sec au possible. Mais une fois placé dans ce lieu saint, dans la présence de Dieu, cette verge est revenue à la vie. Frère Branham dit, pendant que je parle de ce morceau de bois sec, ne restez pas dans la forêt. Il tout pécheur, peu importe combien votre vie a été morne et sombre, peu importe, c'est-à-dire peu importe. Peu importe combien votre vie a été sombre et morne, dans la présence de Christ, vous vivrez de nouveau. Amen. Vous fleurirez. Vous vous épanouirez. Et vous serez nourris de l'esprit. Frère Branham dit, ne pensez pas au bois. Peu importe combien vous êtes malade, vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Vous vivrez cependant dans la présence de l'expiation. Écoutez ça, mes amis. Quand on parle de la présence de l'expiation, il dit, quelle merveille, quelle chose nous sommes en train de considérer. Quelle écriture, quel Dieu, quelle fondation sûre. Tout le reste n'est que du sable mouvant. Dans la présence de l'expiation, que vous soyez malade et plus malade, que vous soyez pécheur et plus pécheur, ce matin, pas demain, ce matin, quelqu'un va être libéré. Oui, mes frères, approchez cette présence avec sincérité. Quelque chose se passe dans quelque chose. Amen. Quelle écriture, quel Dieu, quelle merveille, quelle chose nous sommes en train de considérer. Quelle fondation sûre. La présence de l'expiation, c'est la fondation sûre. Quel Dieu, quelle écriture, quelle chose merveilleuse, quelle merveille, quelle fondation sûre. Amen. Dans la présence de l'expiation, il prêche un autre message. Je place ma fondation. Une vie cachée. 6 octobre 55. 6 octobre 55. Point 42 à 43. Il dit, eh bien, quand cette vieille verge morte était amenée là à l'intérieur et déposée dans la présence de Dieu lui-même, qu'arriva-t-il? Elle bourgeonna. Je vois quelqu'un bourgeonner ce matin.
Je vois une affaire bourgeonner ce matin. Je vois une santé bourgeonner ce matin. Amen. Et le bourgeonnant est fils sorti de bourgeon et portant des fruits. Ça ne demande pas des mois et des années. Ça demande d'entrer dans la présence de l'expiation. Quelle merveille! Quelle écriture! Quel Dieu! Quelle fondation sûre! Gloire à Dieu! Frère Branham dit, Amen. Il dit, cette verge d'Aaron était une branche de l'amandier qui avait été coupée de l'arbre. Et parce que c'était coupé, ça a séché. Branham dit, il en est de même des hommes et des femmes qui ont été coupés de Dieu par le péché. Ce matin, toutes les branches qui ont été coupées de Dieu par le péché, nous allons les ramener dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, ce matin, quelqu'un va bourgeonner. Amen. Maintenant, je vais parler de la présence de Dieu pendant quelques minutes. Si vous saisissez ça, vous êtes déjà dans l'indépendance. Vous pouvez payer cette dette. Vous pouvez régler cette affaire. Vous êtes en parfaite santé. Les choses vont changer. Dans la présence de l'expiation, dans la présence de Dieu, les choses changent. Dans cette présence, vous pouvez y amener quelqu'un, même s'il n'est pas ici. Si vous l'amenez dans cette présence, là où il est, quelque chose se passe. Oui, mes frères, écoutez. Qu'est-ce que la présence de Dieu? Oh, je me sens très bien. Frère Branham dit dans le message, quelles sont les œuvres de Dieu? Amen. 48 à 49. Je parle de la présence. Je ne parle pas seulement de la présence. J'amène la présence. Je vous introduis dans la présence. Même si vous ne le voulez pas, amen. Je vais vous amener dans cette présence. Oui, mes frères, même si vous ne le voulez pas ce matin, en tant que votre pasteur, j'ai le pouvoir de vous y amener de force. Et Branham dit, et nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu. Nous avons entendu parler du docteur Price, de F.F. Boswell, et des grands saints qui ont vécu avant la venue de ce jour, qui ont vécu avant ce jour. Tous attendaient et ont prophétisé concernant la venue de ce jour. Écoutez,
écoutez la promesse de ce jour. Ce jour Où l'église recevrait la manifestation de la présence de son sauveur. L'église devait recevoir la manifestation de son sauveur. Frère Branham dit, son sauveur parmi eux, dans une plus grande portion que celle qu'ils avaient reçue dans d'autres temps. Donc dans ce temps-ci, l'église a la promesse de recevoir au milieu d'elle la manifestation de la présence de son sauveur. Et Branham dit, après avoir dit ça, il fait une prière. Il dit, oh Seigneur, écoute-moi, réponds à mon humble cri. Comme je t'ai pris, Seigneur, et ces hommes et ces femmes ne pensent que ces femmes ici présents et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront. Êtes-vous avec moi? Que les hommes et les femmes qui étaient là présents, qui sont ailleurs, et ceux qui vont se rassembler à Funa, Frère Branham dit, puisse-t-il, Seigneur, qu'il ne pense pas que ça c'est un simple homme. Amen. Qu'il ne pense pas que ça c'est un simple homme. Parce que la promesse, c'est que l'église recevrait la manifestation de la présence de son sauveur. Que ces hommes et ces femmes ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Oh mes frères bien, quand vous voyez cet homme, c'est la manifestation de la présence du sauveur. Oui mes frères et sœurs, écoutez, dans cette présence, la verge qui était morte reçoit la vie. Dans cette présence, même si vous êtes coupé de Dieu, même si vous ne le voulez pas, je vous y amène de force. Ce matin, les verges mortes doivent recevoir la vie. Ce matin, quelque chose doit se passer ici. Votre vie doit changer. Vous devez bourgeonner. Vous devez fleurir. Vous devez porter des fruits. Pourquoi? La manifestation de la présence. Oh mes frères, et mon son de bois sec, sans promesse, amené dans la présence de Dieu, pour jaune, fleuri, et donne des fruits. Mais toi qui as la promesse, tu es dans la présence de Dieu. Même si tu étais sec ou plus sec, tu reçois la vie ce matin. Amen. Oui mes frères, tu reçois la vie ce matin. Et tu le veilles ou pas. Oui mes frères. Amen. Amen. Écoutez, que ces hommes et ces femmes ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Ce n'est pas un simple homme. C'est la manifestation de la présence du Sauveur
mobikisi dans une plus grande portion. kati na litondi na ye Dans cette présence, kati na bozali yango les hémorroïdes disparaissent. bapota libumu ezali kolongwa Dans cette présence ce na matin, bozali yango na ntongo oyo la tension se stabilise. lombango na makila ezali kokitisa Dans cette présence ce na matin, bozali yango même le cancer disparaît. ata cancer ezali kolimwa. Si vous aimez quelqu'un en difficulté quelque part, soki oye na moto na pasi epai moko amenez-le par la foi dans cette présence. benga ye na nzela ya kondima na bozali oyo Peu importe sa condition. ata soki azali ndenge nini. Parlons encore de la présence. toloba nano lisusu mpo na bozali Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. kati na lite ya yesu kristo azali ndenge moko lobi loleki lelo mpe libela na libela. Je parle encore de la présence. nazali nanu koloba na ntina na bozali Alors que la présence est en train d'être là. na ntango oyo bozali ezali Amen. kosiala awa 65. tuku motoba na mitano C'est un message de 63. eteyami na 1963 Il dit, mais alors, alobi kasi si nous ne cherchions pas ce genre d'homme-là, soki toluki lolenge ya moto wana te ce ne serait donc ni par sa robe, ekozala atako na nkanzo na ye te ni par sa taille, atako na molai to mokuse na ye te parce que po ete si le Sauveur était ici, soki mobikisi azalaki awa il serait comme nous. akozala ya kokokana na biso. Il n'y avait aucune différence. bokeseni ezalaki ata moke te Si le Sauveur était ici, soki mobikisi azalaki awa il serait comme nous. akozalaka ya kokokana na biso. Il n'y avait aucune différence. bokeseni eza te Il était vêtu en ce temps-là. alatisamaka na ntango Il wana marchait parmi les hommes, azalaki kotambola katikati na bato exactement comme l'étaient les autres hommes. kotambolaka ndenge bato nyonso mosusu bazalaki. Il n'était pas vêtu comme le clergé de ce jour. alataka lokola basambeli ya ntango wana te. Il était vêtu simplement de la robe ordinaire de la rue. alataki elamba lokola ya bato nyonso. Ainsi, boye s'il vient ici, soki aye awa il serait simplement vêtu des habits ordinaires akolatisama bobe na bilamba lokola bato nyonso et probablement d'un costume. elamba lokola bato nyonso kasi ekozalaka kazaka Et tout le reste, pe na bapantalon na bacravate comme n'importe quel homme le serait vêtu aujourd'hui. kaka ndenge moto ata soki nani akoki kolata lelo. Et cet homme, ezali okomona moto yango c'est la présence du Sauveur. ezali bozali na mobikisi. Maintenant, sikawa pour votre réconfort, mpona kopesa bino mpiko. je descends avec la présence. amen. nazali sika kokita na bozali yango. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. sikawa tokomi na turbulence kanga mokaba malamu. Le Dieu condescendant. nzambe oyo azali ya kokitana. Je suis dans le message, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. nazali kati na liteya kolatisama na bibundeli nyonso ya nzambe. Du 7 juin 62 eteyami na sanza ya motoba 1962 au point 76. tuku sambo na motoba. Quelqu'un est avec moi? moto azali kolanda Je ngai. suis encore dans la présence. nazali nano kati na bozali moko wana. Il dit, bon, malamu. Dieu a fortifié son armée. nzambe
apesi nguya to bokasi na lipinga na ye. Connaissez-vous son armée? Boyebi lipinga na Nzambe, C'est l'église. ezali ecclesia. Dieu a fortifié son armée. Nzambe apesi nguya na lipinga na ye. Avec quoi? Na nini yango? C'est lui qui pose la question. Ye nde atuni motuna. Et il répond. Pe azali koyanola. Dieu a fortifié son armée. Nzambe apesi nguya na lipinga na ye. Avec lui-même, Na ye moko sous forme na lolenge des prophètes. ya mosakoli. Virgule. Akati Êtes-vous assis? Avec lui-même, na ye moko sous forme des prophètes. Virgule. abeti oyo bakoki kobakisa Des apôtres. bantoma Virgule. akati mpona kobakisa Des docteurs. balakisi Et pe des pasteurs. bakengeli. Dieu a fortifié son armée avec Amen. lui-même sous forme des prophètes, des apôtres, des docteurs et des pasteurs. Nzambe apesi nguya na lipinga na ye moko na lolenge ya basakoli ya Si. bantoma balakisi pe Qu'a-t-il fait? asali konini. Qu'est-ce que Dieu faisait? Nzambe azali kosala nini? Frère Branham dit, ndeko mama na lobi écoutez, boyoka malamu il dit, écoutez, boyoka. il dit, avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices dans l'église? bosila kobanza soki misala yango ezalaka nini kati na eklesia. Prophète, bosakoli docteur, évangéliste, bolakisi pasteur, bopalangi avez-vous déjà pensé? bokengeli osila kobanza. Il répond, aza koyamba ces offices, misala yango. c'est le vêtement de Dieu. Amen. Yango nde molato yangana ya Nzambe, Un vêtement intérieur de Dieu. elamba ya kolatisa Nzambe na kati. Qu'est-ce? Nini yango? C'est Dieu revêtu de son église. Ezali nde Nzambe alatisami na eklesia na ye. Il dit, ces offices, Alobi ete misala yango c'est le vêtement de Dieu. ezali bilamba ya Nzambe. Maintenant écoutez, quand vous voyez ces offices, Ezali bino komona misala yango. pasteur, Mokengeli, docteur, molakisi, évangéliste, mopalangi sango. qu'est-ce? Nini yango? C'est le vêtement de Dieu. Ezali nde bilamba na Nzambe. C'est la présence de Dieu. Yango ezali nde bozali na Nzambe. C'est l'esprit de Dieu. Ezali molimo na Nzambe. Et cela opère à travers un homme. Pe ezali kosala molimo azali kosala na nzela na moto. Amen. Amen. Et maintenant, si cet office relie une partie de la parole, Boye soki mosala yango eyangani moko na liloba na Nzambe, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. wana ezali elatelo ya Nzambe te. Alors ce n'est pas la présence de Dieu. Wana ezali bozali na Nzambe Mais te. un office qui croit toute la parole et qui la prête, Mosala oyo tolo tomo ezali kondima liloba na mobimba. c'est la présence de Wana Dieu. ezali bozali na C'est le Nzambe. vêtement de Dieu. Ezali elatelo ya Nzambe. Amen. Êtes-vous avec moi? Zelongo na ngai. Maintenant que la présence de Dieu est là, Boye lokola bozali na Nzambe komi awa. mon message s'est fait comme ton frère. Boye telite na ngai ezali sala lokola ndeko na yo. Un jour, Mokolo moko je commence à parler. na bandi koloba sika. Un jour, Mokolo moko il y avait une femme de mauvaise vie. memaki mwasi ya bomoi mabe. Son nom c'était Marie de Magdala. Kombo na ye ezalaki Maria Magdala. Elle était une prostituée, une femme de Azalaki mauvaise vie. mwasi ndumba ya bomoi mabe. Alors que Jésus était chez Simon le Ntango pharisien Yesu azalaki epa Simon na et qu'il était Mofarisai. négligé là-bas Asundolamaki kuna. et que personne ne s'occupait de lui. Mpe batiolaki ye moto Une azalaki femme qui kotala ye passait te. en quête d'un client. Mwasi oyo azalaki koluka nde client moko. Et tu vois avec moi? Bozali longo na ngai. Elle n'avait pas cessé l'adultère. Elle était Yeah. en quête d'un client. Sachant qu'il y a la fête, elle était allée pour tendre un piège à avoir un client. Ye ayaki wana koluka mwa client moko na elambo wana.
Et jetant un coup d'œil dans la fête, mpe ntango ye abwaki liso kati na feti wana elle a vu un autre invité qui était négligé quelque part dans terre. amonaki moko na babiangami oyo atiolamaki epai moko Elle a reconnu la présence de son sauveur. da ekoyeba bozali ya mobikisi na ye Elle est allée vendre tout ce qu'elle avait. Elle a payé le parfum le plus cher. koteka nyonso azalaki na yango asombi malasi ya talo makasi Par un moyen ou par un autre, elle s'est faufilée. na lolenge moko to mosusu soki afrodaki akoti Je parle de la présence de Dieu. nazali koloba na ntina na bozali na nzambe Amen. Amen. Maintenant, cette femme est entrée dans la présence de son sika sauveur. mwasi oyo akoti na bozali ya mobikisi na ye Elle a reconnu son péché. ayebaki andimaki Elle a lisumu na ye. versé de l'âme de repentance. asopaki mpinsoli ya kolela masumu Amen. Amen. Elle a regretté son péché. Alelaki Elle a na ntina pleuré na au Yesu. pied de Jésus. Alelaki na Elle a makolo na essuyé- Yesu. elle a mouillé ses pieds avec de larmes. apolisaki makolo na ye na mpinsoli na ye Maintenant, sikawa dans la présence de Dieu non reconnu, kati na liteya bozali na nzambe oyo eyebani na bato te 101. kama moko na Eh ben, moko on m'a dit. ndeko bamoza koloba Et Jésus la regarda et lui dit, mpe yesu na kotalaka ye alobaki de nombreux péchés te sont pardonnés. ebele na masumu na ye elimbisami Va en paix. kende na kimia Qu'est-ce? nini yango boye Elle a reconnu son occasion. ye ayebaki to andimelaki na libaku Elle a epesalaki reconnu la présence de Dieu. ayebaki andimaki bozali na nzambe Elle a vu cela et a reconnu la présence de Dieu. amonaki mpe andimelaki bozali na nzambe Qu'est-ce que la présence a fait? bozali ya nzambe esali nini Ça a lavé cette femme. yango esokolaki mwasi yango C'est ce que fait la présence de Dieu. yango nde bozali na nzambe esalaka Si vous y êtes ce matin, soki ozwami na kati na même si tombo vous avez été coupé de l'arbre, ata soki ozalaki ya kokatama vous na êtes nzete sec au possible, okauka pene batia na moto la présence vous lave. bozali yango ezali kosokola yo Qu'est-ce qui fut libéré pour elle par la présence? nini yango epesamelaki na ye na bozali yango La présence a libéré le pardon. bozali yango epesaki bolimbisi Cela libéra pour elle le pardon de ses yango péchés. epesaki bolimbisami ya masumu na Qu'est-ce ye que cela a fait encore? esalaki lisusu nini Cela libéra aussi la puissance de Dieu. yango mpe epesaki nguya na nzambe Cela libéra aussi la joie, yango epesaki mpe esengo la puissance nguya et la vie éternelle. mpe bomoi na seko C'est cela qui fut libéré yango quand nyonso cette wana femme pécheresse est entrée dans la présence de Dieu. nde epesamelaki ntango mwasi wana akotaki na bozali na nzambe Maintenant, Branham dit sika abraham aza au koloba point 109, kama moko na libwa beaucoup de gens, ebele na bato vous allez dire, po ete bokoloba si j'avais été là, soki ngai nazalaka na ntango na je yesu serais allé dans sa présence nakokaki kokende na bozali na et yesu j'aurais été pardonné de mon nakoki péché. kolimbisama na masumu na ngai Beaucoup de gens nakobomona bi ebele na bato ont le même privilège aujourd'hui que cette femme-là. bazwi libaku moko oyo lokola mwasi yango Ils ont le même privilège de se tenir dans sa présence comme firent ceux d'alors. bazwi libaku ya kotelema na bozali na yesu lokola baye ya kala Amen. Amen. Donc vous n'avez pas envié Marie de Magdala. likambo ya kolula bango koloba bango yangana te Vous avez affaire comme elle. kasi bozali kosala lokola ye Reconnaître sa présence. koyeba bozali to Servir kosima yango sa présence. kozwa koyamba yango Êtes-vous avec moi? bozali yango na ngai Reconnaître sa présence. koyeba bozali na yesu Servir sa présence. kosalela bozali na Sa ye présence ferait pour vous la même chose. bozali na ye kosala likambo mpe moko Cette présence qui a été promise aujourd'hui, bozali na yesu elakamaki lelo la manifestation de la présence du Sauveur kozipolama to komonisama ya mobikisi dans une plus grande mesure que dans tous les autres âges. na epimelo ya monene na litondi na yango Amen. Amen. Et Branham dit, ekobamala koloba oh, vous savez, boyebi je vous ai montré ce que Jésus était namonisi bino to natalisi bino oyo yesu azalaki et ce que sa présence est maintenant. mpe natalisi bino nini bozali na ye ezali sasa ipi Qu'est-ce que sa présence est maintenant? bozali na ye ezali nini sasa ipi Il est censé revenir dans ces derniers jours. ye atindami azala awa na mikolo na suka Nous le savons. toyebi yango malamu Dans la chair humaine.
kozala wakati na nzoto na moko et se faire connaître lui-même pe komisipola ye moko de la même façon. pela moko Maintenant, sikawa pour votre réconfort, mpona kopesa bino mpiko je vous dis ceci en son nom. nalobeli bino likambo oyo na nkombo na yesu Il est ici. azali awa. Amen. Quand il est ici, c'est pour faire quoi? soki azali awa ezali mpona La kosala même chose qu'il avait fait autrefois. kosala ndenge asalaki kala Parce que si une pécheresse entre dans sa po présence ete soki mosumuki akoti na bozali na ye et il pardonne, mpe alimbisi cette fois-là, Dieu fera la même chose chaque fois. na nzela wana nzambe akolimbisaka mosumuki mbala nyonso Si akoya na Dieu bozali na change ye. sa manière aujourd'hui, soki nzambe abongoli lolenge na ye lelo c'est que la première fois il s'était trompé. elingi toloba ete yesu asalaka Mais libunga Dieu ne se trompe pas. kasi nzambe asalaka libunga Si te sa présence a libéré le pardon, soki bozali na ye epesaki si sa kolimbisa présence a lavé une soki pécheresse, bozali na ye esokolaki mosumuki ya mwasi elle fera la même chose aujourd'hui. ekosala pela moko lelo Fais comme cette femme. sala lokola mwasi Si wana tu es un pécheur, soki ozali mosumuki tu n'as besoin que d'une chose, osengeli bobe na eloko de moko te frayer la voie vers sa ezali présence. ete yo misalela mwa nzela mpo okota na bozali na Vous ye savez, dans la Bible, oyebi kati na il y biblia avait un homme qui était paralytique. mobali moko azalaki Il mokakatani ne savait pas quitter son lit. ayebaki te kolongwa na mbetu na Et vous ye savez que la paralysie, oyebi ete kozala mokakatani c'est l'incapacité de marcher. ezali kozanga makoki ya kotambola Je vais dire de progresser. nalingi koloba kofuluka C'est kokenda liboso l'incapacité d'évoluer. kozala mokakatani ezali kozanga makoki ya kofuluka Maintenant, sika lui ne savait pas se dépasser pour aller dans la présence de Dieu. ye ayebaki te kotelema kokende na bozali na nzambe Ses frères ont appris bandeko na ye bayokisa yango que la présence de Dieu était dans leur ville. ete bozali na nzambe ezalaki na engumba na bango Ils ont pris le lit. bango bakamati mbeto Ils l'ont amené vers la présence. bamemi ye liboso na bozali Quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup d'obstacles. ekomaki bango ebele na bipekiselo La ezalaki salle était pleine, pas moyen d'entrer. nzela ya kokota ezalaki te Ils ont dit pour entrer dans la présence. balobi mpona kokota na bozali Parce que si notre paralytique po ete mokakatani na biso oyo arrive dans sa présence, soki akoti na bozali na ye non, il va bourgeonner. akobimisa Alors nous makasa devons faire tout. tosengeli kosala nyonso Ils ont monté sur le toit sans permission. likambo ya kotuna mokolo ndako ezalaki te bamati na batole Ils ont fait la violation des domiciles. babebisi eloko ya ngana Êtes-vous avec moi? boza longo na ngai Non, s'il faut amener votre paralytique dans la présence de Dieu, même s'il faut violer le domicile, amen soki ezali mpona komema mokakatani na bozala nzambe ata soki esengeli kobuka mibeko buka yango ils ont arraché les tonnes. bango balongoli Ils ont batole arraché les tonnes. balongoli bambaya Mais vraiment, je peux voir Jésus là-dedans. ndeko momi nakoki komona yesu na kati na ndako Lui, quand il dit je peux voir, il voyait effectivement. yesu soki alobi nakoki komona solo mpenza ali komona Je peux voir Jésus là-dedans. nakoki komona yesu na La kati poussière lui tombe dessus. putulu ekweli ye na motu Il dit mais qu'est-ce qui se passe? alobi nini yango Vous entendez d'abord ayoki kuna mais qu'est-ce qui se passe là? alobi nini yango Et pour faire descendre un homme sur les lits, mpona kokitisa moto na mbeto ce n'était pas une petite ouverture. ezalaki te ya moke lokola mwa lidusu ya kokitisa moto boye C'était beaucoup de dommages. esengelaki kokata batole mwa Mais ebele leur problème, kasi likambo c'est ya que bango notre paralytique arrive dans la présence. ezalaki ete mokakatani na biso atelema na bozali Et quand ils ont fait descendre cela, mpe ntango bakitisaki yango ils ont calculé qu'il n'aille pas devant Jacques. amen bango bazalaki bavrai physicien baboyi ete ekwea na ngambo ya jacques Non, qu'il n'aille pas devant André. akende pembeni ya andele te On devait l'amener dans la présence. basengelaki bamema ye na bozali Là où une verge peut bourgeonner. epai wapi yekokaki kobimisa likasa Et quand il est descendu dans la présence, mpe ntango akiti kati na bozali écoutez les premières paroles. boyoka maloba ya liboso Mon enfant, mwana oyo ya ngai
tes péchés te sont pardonnés. masumu na yo nyonso elimbisami. Alors prends ton lit, kamata mbetu na yo, lève-toi, telema et marche. tambola. Non, ce matin, na tongo si yo vous entrez dans sa présence, soki okotina bozali na quelle ye que soit la paralysie, atako ozali mokakatali vous nini pouvez vous lever okoki et kotelema marcher de nouveau. Je crois ça de tout mon cœur. na motema mobimba. Oui, mon frère et ma soeur, solo ndeko mobali mpe mwasi, prends ton lit, kamata mbeto na yo, lève-toi telema et marche. tambola. Il est venu porter sur le lit. ayaki bamemaki ye na mbetu Quand il est entré dans la présence de Dieu, okotaki na bozala il nzambe, est sorti transportant le lit. atelemi amemi mbetu na ye Parce que dans la présence de po Dieu, ete na bozala nzambe tout change. nyonso ebongwana, Tout change. nyonso ebongwana. Et l'église eklesia avait la promesse ezwaki elaka qu'elle recevrait ete la akoyambaka manifestation komonisama de la présence de ya son bozali sauveur. ya mobikisi na ye. Oh Seigneur, o nkolo na que ngai, ces hommes tika ete mibali et oyo ces femmes mpe basi oyo ne pensent pas batikala kobanza te que ça c'est un simple homme. ete oyo azali bobele moto pamba. Quelle écriture, likomi nini kitoko, quelle merveille. likambo nini ya kitoko boye, Amen. Amen. Quelle fondation sûre. moboko nini ya koyekama, Quelle promesse. elaka nini oyo Quelle kitoko, est ta situation? likambo na yo ezali nini, Quelle est la forme de ta paralysie? lolenge ya bokakatani na yo ezali ndenge Qui nini, est paralytique? nani yango azali C'est bokakatani, toi ou c'est quelqu'un d'autre? ezali yo to moninga. Fais tout pour l'amener dans la présence. sala nyonso mpona komema ye na bozali, Arrache toutes les tonnes de doute. yo longola batoli nyonso ya tembe, Enlève toutes les tonnes d'incrédulité. longola batoli nyonso ya kenze, Fraye-toi un chemin vers sa présence. yo misalela nzela na Je bozali na ye. crois de tout mon cœur nadimi na motema na ngai mobimba qu'une vie va bourgeonner ete maintenant. bomoi moko ekopesamela makasa. Oui, mon frère. solo ndeko na ngai, Oui, ma soeur. solo ndeko na ngai mwasi mobali, Il y avait une autre fois, oyebi mokolo moko il y avait une femme, ezalaki na mwasi moko une petite mère mexicaine. azalaki mama moko ya moke ya mboka na Mexique. Son bébé était mort. bebe na ye akufaki, Le médecin avait écrit mort. baminganga bakomaki na attestation tobenga yango de mort. Au lieu d'amener son bébé au cimetière esika amema mwana na ye na esika kokundama ou à la maison funèbre, to na ndako mpona matanga, elle savait que la présence était là. ayebaki ete bozali ezalaki La manifestation du Sauveur bozali ya mobikisi dans une plus grande portion. na epimelo ya monene koleka. Elle a pris son petit bébé dans le couverture. akamati ebembe ya mwana na ye na maboko, Elle est allée avec son petit bébé, akei na bebe na ye moke, avec le certificat du médecin akei na certificat ya monganga, où c'est écrit mort. epai bakomaki ebembe. Ce matin, na tongo ne restez pas au Mexique. kotikala na Mexique Soyez te, avec moi ici. zala na ngai awa na Tu bozali peux avoir un bébé mort ce matin. okoki kozala na bebe ya kokufa na tongo Une oyo, petite affaire morte. mwa mombongo moko ekufa ya Une kala, santé en dégradation. bonzoto oyo ezali kokufa, Tu as ton bébé mort dans les couvertures. oza na bebe na yo akufa na kati na Et maintenant, bakula, quand cette femme est arrivée, omoni ntango mwasi yango akomaki, écoutez, boka écoutez, boka elle s'est faufilée. akutaki ebele na bato mpe ye wana azali kodusola bato. Est-ce que vous y sori êtes? sori azali kodusola bato, Est-ce que vous y êtes? bozali kolanda Elle s'est faufilée. mpe azali kati na kodusola bato na Il dit, mabe, elle sautait d'autres personnes. mpe azali kopumbuka bato mosusu, Elle entrait entre les jambes d'autres mpe akoti personnes. na makolo ya bato On mosusu, voulait la retenir. balingi bakanga ye Il mwasi, n'y avait rien pour la retenir. eloko ya kotelemisa ezalaki Parce te, qu'elle savait po ete ayebaki que malamu si son bébé mort rentre dans la présence, akokufa akota bozali il nzambe, reçoit la vie. akozwa bomoi, Il va bourgeonner. akozwa bomoi. Amen. Elle a tout fait. asalaki nyonso, Elle est entrée dans cette présence. akoti kati na bozali yango, Et son bébé est revenu à la mpe vie. bebe na ye azwaki Puisse bomoi. ton bébé revivre ce tika ete matin. bebe na yo abika na tongo oyo, Toi dont la matrice est yo desséchée. oyo matrice ezali kokauka, Puisse cette matrice être féconde de nouveau. tika ete yango epesamela bomoi, Quel que soit ton bébé mort, atako bebe na yo akufi na dans yo nini, cette présence, na bozali oyo je crois qu'il est ici. na ndimi ete ye azali awa. Le croyez-vous avec moi? nakondima yango elongo na ngai, Oui, mes frères. solo bandeko, Son bébé était mort. bebe na ye azalaki ya kokufa. Vous savez même Moïse, boyebi Moïse
Il avait un petit bout de bâton. azalaki na mwa lingenda Il moke n'aurait rien fait avec ce bâton. azalaki na eloko ya kosala yango te. Mais quand Moïse est entré dans la présence de kasi Dieu, ekotaki mose na bozali na nzambe avec de petits bâtons, il a fait des na grands mwa exploits. lingenda moke ye asalaki bilonga Même minene si tu as $20, ata soki oza bobele na entre avec de la présence de Dieu, otala yango kati na bozali na avec nzambe de petits bâtons. na mwa lingenda moke. Quand Moïse est entré dans la présence de Dieu ntango mose akotaki na bozali na nzambe et qu'il en est sorti, mpe ebimaki kuna il a fait des exploits asalaki elonga avec le petit bâton. bobele na mwa lingenda Non, moke. la présence de Dieu change quelqu'un. bozali na nzambe ebongolaka moto Elle change toutes choses. ekobongola biloko nyonso. Frère Branham dit ndeko bamata koloba dans le message la présence dans sa présence. kati na liteya apesi nkombo na bozali na Il dit ye au point 90. na tuku libwa aza koloba Il dit mais kasi je vais aussi parler un peu de moi-même. Amen. botika ngai naloba moke na ntina na ngai moko Branham. Êtes-vous prêts maintenant? bobelemi sikawa Je vais un peu parler de moi-même. nalingi koloba nano sikawa na ntina na ngai Il n'y Branham. avait rien de plus méprisable que moi. ezalaki na eloko moko te ya kotiolama to ya koseka na bato lokola ngai Il n'y Branham. avait rien de plus méprisable que ya moi. kotiolama to ya koseka na bato lokola ngai Branham. J'étais où? nazalaki wapi? Dans une famille d'ivrognes. nazalaki kati na libota ya balangwi na masanga, Une famille de meurtriers. kati na libota ya babomi, Une famille de contrebandiers. libota ya basali masanga bango moko. Vous êtes tous au courant. bino nyonso boyebi likambo Il dit, yango. en ville, na ngumba si je commençais à parler à quelqu'un soki nabandi kaka koloba na moto et que quelqu'un d'autre arrivait, mpe moto mosusu aye wana on me quittait. azalaki kosundola ngai. Êtes-vous avec moi? Vous elongo na ngai Je voudrais parler un peu de moi-même. nalingi koloba nano na ntina na ngai Branham. Personne ne me parlait à moins qu'il n'y ait personne d'autre aux alentours. moto moko te oyi kolobela ngai bobele soki moto mosusu azalaki wana. Quand quelqu'un d'autre arrivait, soki mosusu ayei celui qui me parlait me quittait. azalaki koloba na ngai ya kolongwa. Il dit, et je restais seul là. alobi mpe nazalaki kotikala ngai moko wana Oh, je pleurais en disant, mpe Seigneur, kolelaka o nkolo na mais ça ce ngai n'est pas vrai. oyo ekoki kondimama te. J'ai fait de mon honte aux gens. nakomi ata kosala soni mpo na bato. Les gens ont honte de se tenir avec moi. bato bazali koyoka soni ya kosolola na Branham. Les gens ne veulent pas parler à moi. bato balingi ata kosolola na ngai te. Mais kasi un jour, mokolo moko je suis entré dans la présence de Dieu. nakotaki na bozali na nzambe. Amen. Amen. Il m'a changé. abongoli ngai Et il mobimba. a fait de moi un autre genre de fils. akomisi ngai lolenge mosusu ya mwana mobali. Sa grâce m'a connu dans sa présence. ngolu na ye eyebaki ngai kati na Et bozali na ye. depuis lors, wuta makolo je wana n'aime jamais quitter cette nalingaka présence. te kolongwa na bozali yango. Depuis lors, wuta makolo je wana désire yango. donner toute ma vie à son nalingi service. kopesa ya ngai bomoi mobimba na mosala na Oh, ye. je souhaiterais avoir encore 10 000 vies à lui consacrer. nalingi kopesa ye bomoi koto 10 lisusu. Moi, à qui les gens ne voulaient pas parler. ngai oyo bato bazali kolinga te Imagine-toi, tu vas approcher quelqu'un, il s'écarte. banza yo moko olingi kosola na moto aboyi yo. Personne ne veut parler avec toi. moko te alingi kosola na yo. À cause de la réputation mauvaise de ta famille. bobele mpo na lokumu ya kobeba ya mabe ya libota na Il ye. dit, mais quand je suis entré dans sa présence, kasi ekotaki ngai na bozali na nzambe. oh, une fois dans sa présence, o mbala moko na bozali na ye. j'ai réalisé nayaki koyeba qu'il y avait quelqu'un qui pouvait aimer l'indésirable. Amen. ete ezalaki na moko akokaki kolinga moto oyo bayina na bato nyonso. Si tu es méprisé ce matin, soki yo oyinami to osundolami na bato, si personne ne veut avoir affaire avec toi, soki moto moko te alingi ete asolola na yo, fais comme Branham. sala lokwa Branham. Entre dans la présence de Dieu. kota nde na bozali na nzambe. Tu commenceras à avoir besoin de la police pour avoir du repos. Amen. okobanda koluka bagarde du corps, la police po babatela yo bato baleki ebele nkembo eleki mingi. Tu commenceras à fuir les gens okobanda kobatama bato pour avoir un peu de repos. bobele po opema mwa moke. Ne t'inquiète pas. komitungisa kutu Ne te. va pas chercher les gens. kokende koluka bato te kobondela bato. Va seulement dans la présence. Amen.
Les gens vont te chercher. Tu auras besoin d'un peu de temps pour le repos. Me dit, quand je suis entré dans sa présence, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait quand personne d'autre ne m'aimait. Vous savez, très souvent, nous aimons quelqu'un quand il a les moyens. Et nous aimons quelqu'un quand il est dans la voie correcte. Mais quand quelqu'un tombe, non, vite. Non, si tu es tombé ce matin et que personne ne va t'approcher, entre dans la présence de Dieu. Tu vas découvrir qu'il y a quelqu'un qui peut t'aimer et il n'y a personne pour t'aimer. Personne pour t'aimer. Et maintenant me dit, j'ai réalisé qu'il y avait quelqu'un qui se souciait de moi. Quand personne ne pouvait prendre soin de moi, alors j'ai mis mes bras autour de sa croix. Je l'ai serré contre moi. Et moi et lui, nous sommes devenus un. Il est tellement entré dans la présence qu'il est devenu lui-même la présence. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'exacte vérité, mes frères. Il dit, quand je suis entré dans sa présence, oh, je me suis trouvé en sécurité. Heureux dans son amour et sa grâce. Et je vis d'amen et d'alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand il a fait cette expérience, je commence l'atterrissage. Quand il a fait cette expérience, depuis qu'il y a quelqu'un qui peut l'aimer quand personne ne pouvait l'aimer, qui peut prendre soin de lui quand personne ne se souciait. Fort de cette expérience, il dit, je le recommande à toute personne fatiguée. Je recommande cette présence à toute personne fatiguée. Je le recommande à vous qui n'avez pas d'espoir. Je le recommande à vous qui n'avez pas d'espoir. Si le médecin vous a abandonné, si la famille vous a rejeté, si les amis vous ont abandonné, je le recommande, je vous le recommande. Si tout n'a rien à marcher, si tout est par terre et que vous êtes sans espoir, je vous le recommande. Vous qui n'avez jamais été dans sa présence, la seule chose à faire, c'est de confesser vos péchés et de réaliser que vous êtes dans l'erreur. Si vous réalisez ça, écoutez la suite. Si vous confessez vos péchés et reconnaissez que vous êtes dans l'erreur, Dieu a ordonné à cet ange, appelez le Saint-Esprit, à enlever vos péchés. C'est pas un homme qui va enlever ton péché. Un homme va vous compter le péché même que Dieu ne vous compte pas. Il va vous compter le péché que Dieu ne vous compte plus. Amen. Amen.
Oh mes frères et sœurs, Oh bandeko na ngai mibali pe basi. un soir, Pokwa moko. Frère Branham est entré dans une réunion. Ndeko bana makoti kati na lianga ni moko. Il dit, je me suis tenu juste là, Alobi. Nayaki pe na telemi kaka wana. sans dire un mot. Nabimisaki ata ite. Il dit, dans moins de 5 minutes, Alobi. Miniti mitano ezalaki ebele. les sourds et les muets parlaient, voyez. Bakakatani. Bemimi. Bayokaka pe balobaka te. Les gens quittaient les fauteuils et les chaises roulantes. Bato na bokono. Balaki kotelema. Pe kotika bambeto na bokono. Les paralytiques marchaient. Bakakatani bazali kotambola. Il dit, et les chaises roulantes ont été empilées dans un coin. Pe bakamataki bakiti pe bambeto. Batondisi yango na Sans moko. dire un mot, juste me tenir là. Nalobaki ata ite. Bobele kotelema wana. Frère Branham dit, un homme est ce que sa parole. Moto. Un homme est ce que sa parole. Moto azali. Oyo liloba na ezali. S'il ne se tient pas ici dans son corps, Soki atelemi wakati na nzoto na yete. sa parole est ici. Amen. Liloba ya Branham ezali awa. Il dit, juste me tenir là. Bobele kotelema na ngai wana. Les gens guérissaient. Bato bazali kobika. Les chaises roulantes abandonnées. Bakiti ezali kosundolama. Tu peux abandonner ta chaise roulante. Okoki kosundola kiti na yo Tu peux abandonner ton fauteuil roulant. We kosundola Tu kiti na peux yo. guérir maintenant même. We kobikisa mabobele Le sasa. tout dépend de l'attitude. Nozali kotelela lolenge. Juste me tenir là. Bobele kotelema wana. Qu'est-ce que c'était? Ezalaki nini yango? La manifestation de la présence du Sauveur. Komoni sama ya bozali ya mobikisi. Dans une plus grande portion. Na epimelo ya monene koleka. Que ces hommes Mibali oyo. et ces femmes Pe basi oyo. ne pensent pas Batikala kobanza te. que ça c'est un simple homme. Ete oyo azalaki moto lokola bato nyonso. Non, si vous réalisez ça, Te soki oyebi yango. on a dit dans le message l'attitude et qui est Dieu. Bana bazali koloba na liteya lolenge pe nzambe azali Il dit nani. le même Dieu Alobi nzambe moko. qui au commencement Oyo na ebandeli. avait libéré des semelles les étoiles. Oyo apesaki minzoto pe nyonso ezali. Les étoiles, Minzoto. la lune et toutes ces choses. Sanza pe nyonso Et wana. le même Dieu, le même créateur de la Genèse, Alobi nzambe moko mokeli ya Genèse. est ici, Azali awa. dans la chair humaine. Kati na nzoto na moto. Il dit, ce n'est pas étonnant Alobi azali kokamwa te. que quand les gens le réalisent, Ete tango bato bazali koyeba pe kondima quand yango. les gens prennent conscience de cette vérité, Ezali bato kondima bosolo yango. les paralytiques marchent. Bakakatani. Bazali kotelema pe Ce kotambola. matin, vous n'avez pas besoin d'une imposition des mains. Na tongo oyo. Osengeli na kotandama maboko te. Ce matin, vous n'avez pas besoin d'une prière Na spéciale. tongo oyo osengeli te koya po babondela po na yo moko. Vous avez besoin d'entrer dans la présence de Dieu, Osengeli nde kokota kati na bozali ya Nzambe. de reconnaître cette présence. Pe kondima bozali yango. La manifestation de la présence du Sauveur. Komonisama ya mobikisi. Oh mes frères, O bandeko. ce que j'ai dit là, j'étais appelé juste sur la scène de son camp. O nalobi wana ezali kati na liteya kobenga Yesu na mosala ya Là où 1964. il dit, au point 19, je suis allé à la réunion. Alobi nakotaki na lianga. Je n'ai pas fait 5 minutes. Alobi nasalaki miniti Il n'y mitano avait kutu te. plus eu une personne faible sur les lieux, nulle part. Alobi na ndako mobimba epai nyonso wana ata moto Les ya- fauteuils ota wana roulants na te. et les chaises étaient poussées, empilées de côté. bakiti bazalaki nde kotindika yango mpe kotiango esika moko na etumbu. Juste par le fait de me tenir là. kobele na bozali na ngai wana. Quelle écriture, mes amis. likomi ya lolenge nini oyo bani. Quel Dieu. nzambe nini oyo. Quelle merveille. kitoko nini oyo. Quelle fondation sûre. moboko nini oyo ya koyekama. Un soir, pokwa moko lors d'une réunion, na liangani moko un pilote païen mokumbi mpepo mopagano qui n'était même pas un chrétien, azalaki kutu mokristo il te était tombé avec l'avion. akweyaki na mpepo Il s'était brisé les genoux et les pieds. ye abukanaki mabolongo mpe makolo Et ses jambes étaient ankylosées. mpe makolo na ye yango ekomaki mikuse. Quand il est arrivé dans la réunion, mpe ntango akoti na il liangani n'était même pas un chrétien. azalaki kutu mokristo te Il a vu la présence, amoni bobele bozali la manifestation de la présence.
Quand on l'a ramené dans sa chambre, il était assis sur son lit. Il commençait à penser à la réunion. Il s'est dit en lui-même, je ne sais pas trop bien pourquoi, mais j'ai foi dans ce gars qui a prêché cet après-midi. Juste pour avoir pensé ça en lui-même, les orteils ont commencé à bouger. Il s'est tenu debout, les jambes normales. Il a commencé à faire comme ça. Il a commencé à bouger les jambes. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu la présence. Oui, mes chers amis. Oh, dans cette présence, beaucoup de choses se passent. Un jour, en Afrique du Sud, après une grande réunion où la présence inondait l'auditoire comme maintenant, c'était à la fin de la réunion. La réunion était terminée. Les gens sortaient et Frère était resté à la chaise. Il s'appuyait comme ceci. Alors que les gens sortaient et que la salle s'est vidée, un homme est venu sur les béquilles. Il est venu à l'entrée comme cela. Il s'est tenu comme ceci, appuyé sur ses béquilles, regardant simplement Frère Branham à la chaise. Il ne disait rien. Branham ne disait rien. Juste le regarder. Quelques temps après, il jette les béquilles. Il est sorti marchant parfaitement guéri. Je crois que ce matin, tu peux jeter les béquilles. Je crois que ce matin, tu peux laisser les béquilles. Oui, mes frères, oui, mes soeurs, c'est l'exacte vérité. Vous savez, ne voyez pas les béquilles en moi. Toute personne sur laquelle vous vous appuyez, vous savez que les béquilles servent d'appui. Et vous êtes à marcher. Vous êtes appuyé sur quelqu'un. Quelqu'un s'est tapé sur la poitrine. Il disait, si moi je ne fais pas, il va mourir. Ce matin, regarde la présence. Jette les béquilles. Tu peux marcher seul. Ce matin, tu peux marcher seul. J'ai dit que ce matin, tu peux marcher seul. Je répète que ce matin, tu peux jeter les béquilles et marcher seul. Marcher seul. Jette les béquilles ce matin. Oui, mes frères, que quelqu'un, un petit monsieur, se tape sur la poitrine et prenne la place de Jéhovah, manifester au temps de la fin. Frère Branham dit, la parole de la consolation, quand la parole devient un homme, ce sera la consolation de l'épouse. Et la parole est devenue un homme. Oui, mes frères, quand vous voyez cela, c'est votre consolation. Branham dit, les gens louent Dieu pour ce qu'il avait fait. Ils louent Dieu pour ce qu'il fera. Mais ils ne voient pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Croyez ça de tout votre cœur. Ce matin, jetez toutes les béquilles. Tu peux marcher libre. Ce matin, pas un autre jour. Amen. Tu peux marcher libre ce matin. Jette les béquilles. Marche libre. Oh, gloire à Dieu. Un jour, il y avait une femme. Il y avait une femme qui s'est mourée. Elle avait un cancer de cœur. Ne restez pas dans l'histoire. Soyez avec moi ici.
Elle avait un cancer du cœur, azalaki na cancer na un motema, cancer de foie, cancer na foie, un cancer de colon. cancer na colonne. Elle se mourait. Azalaki nde kokufa. Pendant qu'on l'amenait à l'arène de Frère Branham, Ezalaki bango komema ye na liyanga ya ndeko Branham. la vie l'a quitté. Bongo ezalaki kolongwa ye Comme elle kotika ye. voyait qu'elle mourait, Lokola amonaki ete ezalaki kokufa, elle a dit à son mari, à ceux qui l'a transporté, alobaki na mobali na ye mpe na baye bamemaki ye. elle a dit, voici ma requête. Alobi boyoka lilombo na ngai. Êtes-vous avec moi? Eza elongo na ngai. Voici ma requête. Boyoka lisengi na ngai. Même si je mourrais, Atako nakufi, ma requête, libondeli na ngai. amenez mon cadavre dans la présence. Bomema bozali, bomema na bozali na ye ebembe na ngai. Elle savait que Ayebaki malamu dans cette présence, ete na bozali yango la Vierge bourgeonne, ete la vie chrétienne, pesa na bomoi. même si je mourrais, Atako nakufi, ma requête, libondeli na ce ngai n'est pas d'être guéri, ezali ya mais napika te, d'être amené kasi namemama dans la présence. kati na bozali. Amen. Et Amen. quand elle fut amenée dans cette présence, Bamemaki ye na bozali yango, la vie est revenue. bomoi ezongaki, Elle est repartie marchant. akendaki ya Dans kotambola la présence de Dieu, kati na bozali na Nzambe. des choses se passent. Makambo esalamaka. Un jour, Mokolo moko il lisusu y avait une fille noire aveugle. ezalaki na mwana moko ya moyindo akufa Elle miso, était près de son père à une réunion de Frère Branham. abungaki akendaki na tata na ye na liyanga ya ndeko Branham. Une fille noire aveugle. Mwana moko ya mwasi akufa Ne miso, restez pas dans l'histoire. botikala lisolo eleka Soyez te, avec moi ici. bozala elongo na ngai awa. Cette fille est arrivée à la réunion avec Mwana son yango père. akendaki na liyanga nini na tata na ye, Rappelez-vous qu'elle était noire. bokanisi ete azalaki moyindo. Et dans la foule, Mpe kati na ebele na bato elle a perdu son père. abungi na tata na ye, Écoutez sa requête. boyoka libondeli na ye. Elle lançait les bras dans le vide. Azalaki kobwaka maboko, Monsieur, ayez pitié de moi. boyokela ngai mawa, Ayez pitié de moi. boyokela ngai mawa. Je suis une fille aveugle. Azali mwana mwasi na kufa J'ai miso, entendu parler de l'histoire de l'ange ayoka koloba lisolo na mwanshe qui est apparu à Frère Branham oyo amonani na ndeko Branham, et qui lui a dit d'amener les gens à le croire. mpe alobaki na ye te mema bato bandimela ye. Ma requête, Libondeli na ngai, j'ai perdu mon père dans la foule. nabungi ngai na tata na kati na ebele na Vous ne bato. connaissez pas mon père. Bino boyebi tata na ngai te, Vous ne pouvez pas m'amener vers mon père. bokokoka te komema ngai epai na Ma tata. requête, Libondeli na ngai, amenez-moi à Frère bomema Branham. ngai na ndeko Branham, Amenez-moi là-bas. bokomisa ngai epai ndeko Branham. Moi-même, Ngai moko je retrouverai mon père. nakokutana na papa, Amenez-moi chez Frère Branham. bokomisa ngai epai ndeko Branham. Moi-même, Ngai moko je retrouverai mon père. nakomona tata. Non, quelqu'un peut retrouver son père maintenant. Amen. Moto ngai kokutana tata na ye, Quelqu'un peut retrouver moto son chemin maintenant. awe kozwa nzela na ye singa. Ma requête, Libondeli na ngai, amenez-moi à Frère Branham. bomema ngai na ndeko Branham. Moi-même, Ngai moko c'est que cette femme, cette fille savait koloba ete mwana mwasi wana que si j'arrive dans cette présence, ete soki nakomi na bozali yango, je ne retournerai plus avec. nakozonga ya kokufa miso te. C'était ça qu'elle confessait. Yango nde azalaki Elle kotatola. savait que je ne peux pas voir Frère Branham. alo yayebaki ete nakoki komona ndeko Branham Elle rentrait avec. mpe kozonga ya kokufa Elle miso te. avait la foi andimaki solo que ce n'était pas un simple homme. ete azalaki moto lokola bato nyonso te, C'était la manifestation ezalaki komonisama de la présence du ya Sauveur. bozali ya mobikisi. Quelle écriture, Likomi nini kitoko, quel Dieu, nzambe nini malamu, quelle merveille, likambo ya kitoko nini, quelle fondation sûre. moboko nini ya koyekama. Le reste n'est que du sable mouvant. Nyonso etikala na bobele. Nous, ce matin, Ntongo oyo sous cette présence, na se na bozali oyo recevez votre transformation yango ebikisa yo la plus totale et complète. na mobimba mpe na Ce litoyi. matin, Na ntongo oyo dans cette présence, kati na bozali oyo je condamne chaque maladie. zaye kokwesa Je bokono, condamne chaque difficulté. kokwesa Je pasi, condamne chaque dette. kokwesa Je condamne chaque péché. kokwesa Je lisomo, condamne chaque souillure. kokwesa Dans cette na présence, bozali oyo je condamne la pauvreté. kokwesa Je bozali condamne l'échec. kokwesa Dans bozali cette présence, na kati chaque maladie est condamnée. kokwesa Oui, mes amis,
solo baninga Oui, mes amis, solo baninga c'est votre indépendance. ezali bosomi na bino Soyez libres aujourd'hui. bozala basomi Libre de la maladie. bosomi na bokono Libre du péché. bosomi na masumu Libre des dettes. bosomi na bantu Libre du chômage. bosomi na Libre du chédid. Libre de n'importe quoi. bosomi na nyonso Libre de toutes ces choses. bosomi na nyonso C'est l'indépendance. ezali bosomi Qu'est-ce qui libère? liyobe La kokangola manifestation komonisama de la plainte du ya Sauveur. bozali C'est ça votre indépendance. yango ne C'est ça votre liberté yango aujourd'hui. ne bosomi na bino lelo. Aujourd'hui, lelo oyo mettez ce jour dans votre agenda. bokoma mokolo na agenda na bino solo bandeko Mettez ce jour dans votre agenda. koma mokolo ya le 30 Si juin quelque chose ne se passe pas, tokoma basalami te alors Dieu a changé. oyo nzambe abongwani Alors Dieu s'était trompé. oyo nzambe amikosi C'est au mieux de ma connaissance. kasi na ndenge nayebi Le Dieu de William nzambe Branham ya william branham ne se trompe jamais. amikosaka te Il ne faillit jamais. akweyaka te Il ne faillit jamais. akweyaka te Il est vivant. Il est immuable. akweyaka C'est la te vérité, mes frères. Aujourd'hui, lelo oyo quelque chose s'est passé. eloko moko kosalama Oui, mes frères et solo sœurs, bandeko soyez indépendants aujourd'hui. amen Soyez libérés ce matin. Soyez libérés. Reçois la vie. Reçois avec abondance. Reçois avec abondance. Regarde dans ton cœur avec abondance. angolama Oui, mes frères. C'est l'exacte vérité. solo bandeko C'est la vérité, mes frères. La présence est ici. bozali na nzambe Elle est ici, mes amis. ezali awa Pour changer votre vie. Pour vous remplir. Pour vous oindre. Oui, mes amis. Dieu est ici maintenant. Dieu est ici maintenant. ezali awa Quel est ton problème? likambo na yo Quel nini est ton état? lolenge na yo Dieu ezali est ici maintenant. nzambe azali awa Quel est sika ton état? Quelle est ta condition? lolenge na yo Quelle est ezali ta condition? Il est ici maintenant azali awa pour te sika changer, mpona kobongola yo pour que tu puisses bourgeonner, po ete yo obimisa fleurir opesa et felelo porter des fruits po ete opesa dans cette bambuma présence. na bozali na yo Oui, mes frères et sœurs, o bandeko élevons les mains. tokumisa ye